na ye nasolola na mobali ya Karine Mokonzi. Papa nalingaki nasalelo message vendredi, me namonaki vendredi wana oya kopasaka weekend na Karine Mokonzi. Yango na préféré naloba na yo lelo mobali ya Karine Mokonzi obozane lelo, copain oyo bozane lelo, ami oyo bozane lelo, na ye pona solola na yo esengeli na solola. Oui, yango na ye lundi na yebi oza siko na musala. C'est bien yoka message yo na musala, lobi lisusu yoka ngo na musala, esengeli oyoka kango yo moko bisiko zali o raisonner potango bokuta na susu vendredi na Karine Mokonzi obosana te maloba ya papa Robo. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonnette, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ah, mobali ya Karine Mokonzi sika. Je crois que ozali ya sika te. Karine Mokonzi alobaki oza Diego Kao na ye mobali oya ya liboso asangisaki na nzoto na bomoi na ye ezali yo. Donc oyebi Karine Mokonzi ya bomwana ya adolescent ya mineur, oyebi Karine Mokonzi ya Karine Mokonzi Mamboline, oyebi bien, oyebi Karine Mokonzi ya étudiant ya la samba mwana alinga miziki, oyebi Karine Mokonzi leki ya bagi Mokonzi yaya ya batani ya Mokonzi leki ya ba Delphin Didier Mokonzi, oyebi bien lelo oyo oyebi peke Karine Mokonzi oya la baronne icône vivante wazo peselengi oya kanga internet oyo azana ba relation ya niveau moko oyo yo imagina kite akozala wana. Alors papa waneza na lobi kaka biloko yo yebi sikoto ke na lisolo entre mibali na mibali. Karine Mokonzi sokotali direct oyo elekaki alobi azana yo azo kipe lelo soki bo continuer bien, soki bo continuer te a changer azwi mususu azana tina te akipaka futur akipaka passé azo talela présent. Mais papa oyebi yango bien maloba Karine Mokonzi alobi ezali oyo ezalaka na biso mibali, ezalaka na basi te. Mwasi soko alingi mutu alingi ye na amour apansaka kaka eloko moko bazala neti loa alinga kobungisa ye te. Me maloba o Karine alobi ezali oyo ezalaka na biso na mibali, biso mibali na munoko nde tolobaka makambo tosalaka te. Chérie, yo penzo bongi na nga obotelanga bana penza tozotambola ba poussette moko na jio tolobaka bandoto tolobaka makambo tosalaka te. Mais siko na kati ya mitema o tosalaka ezali o Karine alobi na monoko na ye ye ndenga zana yo soki simbi te bokabona jio mususu yango oyo yaka na biso mibali. Nalobi te eza na yo, me nalobi ezalaka na biso mibali. Soko lingo yeba papa Robo, tina ni nalobi bongo, parce que foko yeba na mokili oyo, na planète oyo, oyo eza mabele. Mwasi kaka mutu amonaka pasi na likambo eza bolingo.
nayebi na poto mibali batia ba kamera bazolela basi babwaki bango na ndako mibali ba homsel aboyi ngai na mema to uti Afrique to komiawa ou bien na lingai na poto tozalaki na rien azwi mukanda komi boye azwi boye akomo nayebi mibali bazolela me pamba mibali wana balelaka te batiaka nde makelele bino bozomona bazolela me balelaka te basi ebele bavandi calme o basuti na mibali bango nde bazolela ekipaka te azala na mbongo azala na pauvre ekipaka te azala na beauté to azala mabe ekipaka te azala icône to azala icône te yango wana omoni nalobi bongo alors naye mpona oyo yo papa Karine Mokonzi nakanisa ekokozala yo po Karine Mokonzi nakala awa kaka na poto aza koloba aninga zongela ex na ye moko boye ex ne wana azobenge mingi bazongala papa nayebi te soki eza yo moto aza kobenga ye mpo bozongala oyebi ntina oza kobenga ye mpo bozongala eza mabe te ntina nyonso ozalaki nango na motu eza mabe te soki mpe yo te bozongani sikoyo problème eza te makambo nyonso oza nango na motu eza nango mabe te Karine abimisaki na monoko ndenge boza na yo soki esimbi te bokabani azwi mosusu azokipe lelo yo mpe soki na motunu eza kaka bongo soki esimbi te bokabwani ozwi mosusu en tout cas papa problème eza te me likambo nini naye koloba boye bolingo ya solo ezali nde oyo yo moko ozosentir na motema na yo oyo mpe okopesa na moto boza na ye alors yo sikoyo ndenge oza wana meme soki oyaki na ide nyonso oyaki nango nga papa Robo naza d'accord mais sikoyo talaka venir talaka Karine Mokonzi talaka mwasi oza na ye banda kokanisa eloko nini ekozanga yo papa ozala na Karine Mokonzi tiliwa kanisa na part na yo kokanisa na part ya Karine Mokonzi te soki aza na posa abwaka yo kokalikile na oyo ye te soki mpe aza na posa azala na yo tiliwa kokalikile mpo na ye te kalikile mpo na yo papa Karine Mokonzi mwasi oyo bozozala na ye oyo bozolingana lokola balio mibale ya bana kanisa eloko nini ezangi mpo zala na ye tiliwa eloko nini ezangi mpo bozala bobalana kanisa eloko nini ezangi mpo tala so basi mosusu te omonaka la plus belle eza ye kanisa soki eloko ezangi problème eza te soki eloko ezangi mpe te problème eza te me yeba papa bolingo oyo ya solo bato bavanda na libala mwasi na mobali bavandi lokola Olga Kabelo 21 ans soki otuni mobali ya Olga Kabelo ntango mosusu andimaki te akosala 21 ans lelo na mwasi na ye surtout ayebaki mwasi na asalaka bacommerce avoyageaka partout akutanaka na bato ndenge na ndenge me ti lelo Olga Kabelo aza fiete na mobali na ye na 21 ans wana toyokaka na monoko ya Olga Kabelo mobali na ye na kati ya motema soki alobelobela biso tokosepela pamba te ntango mosusu akanisaki yango te bakokoma ti lelo ntango mosusu mpe Olga Kabelo akanisaki te bakokoma ti lelo na mobali na ye bakoya kosala 21 ans oyo soki napesi yo exemple ezali ya bato oyo baza penepene na yo mpo comprendre libala bolingo fitir yo kaka moto kotonga yango parce que boza deja na Karine Mokonzi osepeli na ye ye pa sepeli na yo ozopesa bizu
ye peso peso bizu. Azo linga kingo na yo. Yo pozo linga kingo na ye. Bozo sangisa nzoto. Bozo kelengi. Bozo lia. Azo lamba. O lie. O silisipe. O lobi bakisa. Karine Mokonzi azo tala yo. Alobi papa c'est bon. Soki za bon te loba. Na tia mosusu. Soko sepea nango te loba. Zala clair. Koloba kate kaka c'est bon. Tout ça mikolo. Yo lobi te. Karine eza solo. C'est bon. Alors. Yo mokanisa. Biloko oyo zo goûter. Makambo oyo zo mona pa Karine Mokonzi. Elakisi osepeli na ye. Olingi ye. Mais fitir. Po bovanda na ye. Ezo dépendre de Karine Mokonzi te. Ezo dépendre na yo. Fitir ango pe. Ezali ya Karine Mokonzi te. Eza ya yo. Même boko sala ngona Karine Mokonzi. Même boko kende longo. Même boko vivre longo. Mais ezali ya yo. Ponga papa robo. Nazolo bande na yo. Papa. Kanisa malamu. Mwasi. Nyonso aza mwasi. Mobali nyonso aza mobali. Ezala ya kitoko. Ezala ya mabe. Ezala ya bogar. Ezala ya vilain. Ezala ya mbongo. Ezala ya pauvre. Ça dépend kaka ya muto aza na ye. Mwasi nyonso aza ndenge moko. Azala mabe. Azala moke. Azala munene. Azala elongi kitoko. Azala elongi mabe. Azala mabele. Azanga mabele. Azakaka mwasi. Ça dépend ya muto aza na ye. Yo sikoyo. Soko aza na ye. Ozoya ba vendredi. Ozoya. Bozo vivre ba vrai moment. Ezande na maboko na yo moko. Otonga fitir na yo. Ya yo. Ya yo. Elongo na Karine Mokonzi. Yo nde mutoko décider na place na yo. Eza fitir na yo. Eza vie na yo. Plus de 50 ans. Ya ko vivre na mokili oyo. Na planète oyo. Ezo dépendre na yo. Koloba nanga te. Ezo dépendre na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi aza na la Chine. Ayo ke la Chine. Non. Ezo dépendre na yo. Koloba nanga te. Papa robo. Ezo dépendre na bémission na yo salaka. Ya mabe. Ya mabe. E bansanga. Na maske na yo. Non. Ezo dépendre na ngai te. Ezo dépendre na yo. Na yo. Oui. Na yo. Na yo ozo kangai papa. Eza na maboko na yo. Na maboko nzambe. Ngai eloko na kusuete o kaka. Fitir kitoko na Karine Mokonzi. Azali ya yo. Sala makasi. Sala nyonso. O eza na possibilité na yo. Bozala ne longo. Chilewa. Kokipete. O nyonso. Ozo kanisa po na ye. Tala kaka yo. Na maloba na yo. N'esprit na yo. Surtout, yokela esprit na yo. Koyokela cerveau te. Cerveau n'esprit. Ezelo komoko te. Sina lobaki yango. Na makambo la duchesse. Tanga lobaki makambo. Esprit na ye mute tindaki. Tango yako senga pardon. Wane zaki cerveau na ye. Yo sale l'esprit. Esprit ezalaka makasi. Na kanisa yo moko. Bisiko zawano ye biango bien. Tango butambo laka entre ba master. Olobaka yo esprit na yo kuba. Oui, esprit. Sale l'esprit na yo. Sale lango. Nga papa robo na sala susuni. Na tiki yo. Na souhaite bino. Bonne chance. Bon avenir. Alors yo. Na souhaite yo. Nyonso oza nango posa. Na mokili e salama. Merci. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani a donc Maxime Tolo la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elenga Combat TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengi ya Combat. Hein? Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni affaire danger. Donc ba ça dans la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni affaire danger. Donc ba ça dans la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.